Voilà, grand peuple de la RDC, Ngai Muyomba, Ngai Manseba, Ngai Ngwashi, Tope Noko Clovis na Pesibino, Mbotepe, welcome na émission Noko Clovis Time. Émission Noko Clovis Time, ezali émission Oyo, Congo et Sengo TV et tient à disposition, ya communauté congolaise de partout, pour na ko yipe sabino ba information, Oyo bozali na bosenga pona tina ya mboka na biso Congo. Nde yango nazali ko kene kopesa un spécial bonjour. Topé bonsoir, ça dépend. Oyo bandeko bakotala ngo na communauté congolaise oyo ezwami na mboka ya Côte d'Ivoire. Na précisément na Abidjan, na commune ya na tangi ba commune ya Trècheville, Cocody, Yopougon, ba Congo communauté congolaise oyo surtout bazali na Port-Boué. Noko Clovis a Pesibino, un spécial bonjour. De ba papa maman bandeko, to zali ko démarrer et disons abison kololo bongama to kende ko banda. Alors na je compte 1 2 3 go. Boum 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 boum. Article 5 Yamobeko Likunzi et lobi na biso boye. La souveraineté nationale appartient au peuple. Na lingala sika Telobinini, litier, lilier. Voilà. Wana, ezalaki de boyebi, Noko Clovis naba noko nae, ndenge to bandaka na ambiance. Po, lisolo ya Noko Clovis naba noko nae zaka toujours na ambiance ya likolo. Alors bandeko, lelo tozali ko kende kolobela boye. Après confinement, topé, avant confinement, mboka na biso ekoki jamais kozala kaka lolenge moko. Parla na ina lo baboye. Na ba situation économique catastrophique mondiale. Na minute oyo parce que toza na crise mondiale après confinement. Totali ba exemple neti ba mboka neti ba France. Na France kuna toyuti komona après confinement ba sali gouvernement Oyoyo et qu'on faire face na crise. Donc, en anglais, purposely. Donc, gouvernement OESA et ça uniquement pour faire face na crise. Donc, purpose. Donc, moussala gouvernement actuel il y a France et zali pour faire face na crise actuelle. Mais biso pe na Congo, tokoki kotika la ka bongo te. La France, un pays comme la France, oyo azana budget a plus de 400 milliards de dollars américains. Bazalaki na 36 ministres liboso, mais actuel gouvernement va réduire en na 15 ministres bandeko. Biso tozana budget à 5 milliards de dollars, mais avant confinement, avant déconfinement, nous avons 66 ministres. Mais après déconfinement, et qu'on a la PK en démoinati. Bandeko. Na RDC, tozalina 26 provinces. Bolandanga na Bokebi. Tozana 26 provinces na RDC. Alors, na RDC, tozana 35 villes. Tozana, je crois, 161 ou bien 162. Boteni nga rigerte, eza entre 161 ou 162 communes. Bon, na zui montant 162 communes na RDC. Alors, tozana 145 territoires, je crois. Tozana 174 communes rurales. Tozana 471 secteurs. Bata 10 secteurs na Congo central na Pesibino Mbote. En passant. Tozana 264 chefferies. Tozana 5908 groupements. Bandeko bolanda na Bokebi yango na lobaki ke na bandaki émission na lobi nini
bandeko ba congolais émission oyo ya Noko Clovistan eza po pesa yo makambo nyonso tu oyo ezoleka na mboka na yo Congo oyeba pe otala ke non voilà makambo Noko Clovistan azomemela biso effectivement eza makambo ya solo eza ba information ya solo. Alors bandeko tozana 26 provinces, chaque province est tozali na gouverneur na vice na ye. Donc, na 26 et salineti 52 gouverneurs. Alors, ba gouverneur ba na au moins ba 20 sur ba 10 conseillers. Chaque gouverneur. Sikoyo wana soto sali calcul wana. Binomo bon noter. Bon noter ba calcul wana. Tozana 26 provinces, tozana chaque province tozana gouverneur na vice gouverneur. Et chaque gouverneur chaque gouverneur a 10 conseillers. Donc na 10 conseillers na vice sanity 20. Vous en a 50 gouverneurs, pardon, 26 gouverneurs, 26 vice gouverneurs. Donc ça est 50 gouverneurs tout pour bongo. Ba conseiller na bango les deux côtés de chez on est 20. Alors toujours continuer. Mon bec oli konzi nenge et prévoit oh moi kaka écoute mon bec oli konzi et prévoir nini pour na ba gouverneur. Gouverneur il faut azalana gouvernement provincial. Donc topé azala neti naba azalana 20 ministres provinciaux. Donc si goso totali tozana 26 provinces. Chaque gouverneur a 20 ministres provinciaux. Binomoko bo blandanga na bokebu ndenge toza kokende malem na iboko mona le pourquoi na lobby na bino na liboso était après confinement avant confinement et koki ko zala ndenge moko te makambo ko tambola ndenge ezoko kende te bandeko ba congolais bo landanga na bokebi. Alors bandeko gouverneur kaka yemoko azana kaka yemoko azana 10 ministres provinciaux. Bolimbisi moi kaka et koti place na bandeli gouverneur ndenge mobeko lui konzi et pesiye ndingisa mobeko lui konzi to bengi constitution et pesiye ndingisa azalana 10 ministres provinciaux. Donc lokola tozali na lokola tozana 26 provinces dont tozana etina 260 ministres provinciaux. Sindio bandeko, ndio. Wana na bolimbi sinde na sala mo erreur, mais ba ministres provinciaux bazaka 10. Multiplié par 26 provinces et ça libiso 260 ministres provinciaux. Alors, tozo continue. Chaque gouverneur et chaque province nino na oh moi kaka chaque province ils en a 2 gouverneurs, c'est-à-dire adjoint na vice nae. Na Congo mobimba do tozana neti toloba 52 ba titulaire na ba adjoint ba gouverneur titulaire na ba adjoint na ba ça dit 52 zwa sikoyo ba ministres provinciaux 260 lycées continuer. Alors bandeko tozu sikoyo na 260 ministres provinciaux. Na 260 ministres provinciaux plus 52 gouverneurs, c'est-à-dire ministre na vice na bango, et ça est total 312. Olimisi moi calcul mental hein? Donc il faut binope beaucoup maka. Et ça libiso donc 260 ministres provinciaux
yeah, plus 52 ministres. Et ça libiso 312. Yeah, et ça libiso 312. Tozo continuer. Et ce qui en a été. Gouverneur nyon surtout azana ba conseiller to cha bon 20 ou bon to cheka aneti 10. Gouverneur azana 10, vice na épée azana 10. Donc to cheneti bon tout azana 20. To che mo panzi. Alors ba 10 conseillers ya pona ba gouverneur. Ba zappé na ba conseiller na bango. Pardon, 10 conseillers pour un gouverneur. Conseiller à peu près 10 pour un vice-gouverneur, ou 10 ou 8, à peu près. Donc, surtout ça, les calculs. N'a pas conseiller, n'a pas gouverneur, n'a pas député provincial de Sanity, communauté 468. Cindy Obandeko. 4. Mbongo ya ba Congolais. Bozota la place oyo mbongo nyonso. Bolimbisi place oyo mbongo nyonso eza okende. Alors bandeko bolandanga vraiment na bokebi parce que makambo oyo tozoloba awawa eza makambo mukete. Eza makambo eza vraiment sérieux parce que mboka ekoyi kokenda kaka boite. Mboka ekotori kotika mboka etambola kaka boite. Lokola biso peuple tosi toyebi ke article 5 ya Mobeko Lukundi elobi na biso ete la souveraineté nationale appartient au peuple. Et sengeli to sala litie lilie e paya bakonzi na biso. Par là nazo kotalisa et par là nazo ko pointer ni flèche nanga ezokende direct et pas noko na biso fachi parce que tozana période ya crise esengeli ete ba makambo échanger tokoyi kotambola te ndenge tozali kotambola na avant confinement na après confinement sindi yo bandeko ndiyo na bana kini bolobaka nini eyokani. Je pense que eyokani noko na biso maseba na ngai to pe maseba na ngai Marcelin Bilomba zoba note technique makambo nyonso nga na zoloba. Alors bandeko tozana 52 gouverneurs titulaire na adjoint. Tozana 260 ministres provinciaux. Tozana 468 conseillers. Total et salibiso 780 fonctionnaires. Tu tiens mon panzi. Bon noté 780 fonctionnaires. Bon tiango mon panzi. Alors, wana bandeko kaka juste pour la province. Et ce qui wana ti. Ce qui donc na assemblée provinciale. Sur total, il y a 26 provinces autozana mona mboka na biso Congo. Chaque assemblée provinciale, ils en a 804 députés. Chaque député a un assistant parlementaire. 804 députés provinciaux. Na 804 assistants parlementaires. Bino Mombosa Akaki, Tocha à côté. Bandeko te. Bandeko ba Congolais nga noko na bino Clovis. Donc ba chiffre oyo ezoko continue. Bolandanga na bokebi botala ndenge mboka na biso etambolaka po bo comprendre yango émission noko Clovis Time ezali émission oyo ezali très important na Congolais nyonso partout aux amis. Esengeli ko tala ba vidéo ya Congo Esengo TV. Kolanda émission oyo ya Noko Clovis Time pe ko partager yango parce que ba information oyo Congolais nyonso azana besoin ya koyeba makambo nini ndenge nini mboka na biso Congo etambolaka. Tozoko kende. Dire que na ansa nini na
pardon, na ba assemblée provinciale. Baza, disons, ba député Tolobi, baza 804. Mais, na ba bureau. Na ba bureau, baza na ba personnel d'appoint, baza na ba personnel technique, donc, ba koyo ça la à peu près baneti ba 20. Tout ça ka nombre mukie 20. Po ba ya baza ma kasi na kobimisa mbongo l'état. Ba ko créer les ba on peut ba joint. Bino mo boyebi. Mais tout ça ka nombre mukie 20 personnes. Si on sali 20 personnes, on multiplions par 26 provinces et mes missions à combien? 520. Toujours 520 wana de Tchemo Panzi. Sikoyo na mboka na biso Kongo na lobaki na mboka na biso tozali neti en fait na jusque là tozwa neti comment je peux dire tozwa ndenge tozana 26 provinces tozwa neti tozana 260 députés non pas députés 260 ministres provinciaux. Voilà. Nous avons 260 ministres provinciaux dans le Baki. Nous avons 52 gouverneurs, c'est-à-dire titulaires na adjoints. On va aller 52 dans le Congo. Nous avons 468 conseillers. Nous avons 260 ministres provinciaux dans Mboka na biso. Nous avons 804 députés provinciaux. Et puis 804 assistants parlementaires. Tous en a 520 membres. Il y a un bureau. Il y a assemblée provinciale. Total wana. Et ça libiso 3168 fonctionnaires. Wana kaka pona la province. Wana kaka pona la province bandeko. Et souki wana te. Bandeko dans studio ba osekisanga wabi esuki na te bo donc il est wapi te bandeko et bandeko bolimbisi na studio na zo répondre bino te mais nazo talisa tous les Congolais et suki na te ezande Congolais nyonso de partout et sengeli aye banenge mboka eza etambolaka ti na ba fin fond. Alors sikoyo na ba 26 provinces otozanango tozana 35 villes. Tous en a 161 ou 162 places. Na position entre, c'est sûr, ils ont entre 161 ou 162 communes. Ouais, on est sûr. Tous en a 145 territoires. Tous en a 174 communes rurales. Tous en a 471 secteurs. Tous en a 264 chefferies. Tous en a 5900 oui, 5909. Oui, 5909. Oh, pardon. 5908 groupements. Voilà. Bien. 5908 groupements. Ok. Sikoyo bandeko. Bolanda ngai na bokebi. Sikoyo na 26 provinces. Chaque province eza dirigé na ba gouverneur de Tolobaki. Eza dirigé na ba gouverneur. Bon sikoyo tu peux déjà nini nombre gouverneur Tolobaki, gouverneur na vice na bazane 52. Sikoyo na 35 villes oyo tozana ba 35 villes o tozana ngona mboka na biso Congo. Ezali na ba maire nango eza na ba adjoint ya ba maire. Bino ebiga ba maire ba titila na ba adjoint. Système kaka ya dédoublement. Voilà. Bon on a ba sali dans 35 villes et sali bisoneti 70. Si ndio. OK. Et au Kani. Hein. Alors, na 162 communes. Na 162 communes, elles sont dirigées par 324
bourgmestre. Notant na bi 324 bourgmestre bandeko, pour comprendre ba titulaire na ba adjoint na bango. Alors, sikoyo na territoire. Na territoire tozali na 145 territoires. Oui. Alors, na ba territoire on a 145 territoires, ils sont dirigés par 290 administrateurs, toujours dédoublement. Dans la zone 290, pour comprendre, administrateur na administrateur adjoint. Donc, bon, on va 290. Ah, si on a 290, on a bandeko, n'a compté même pas équipe lo bango nango. Pour administrateur na administrateur adjoint, azaka bango, bazaka bango balete, baza pena ba équipe. On a coutu moyen na compté mo ezate po et on peut sabiso kaka na mémoire. Donc ba calculer les gaming. Yangona na limité neti dégâts. Pour nangala noko ya Congo démocratique, il faut na yena tidna pesarape moi peser peu ba esprit. Alors, tozan a 174 communes rurales. Alors, on a 174 communes rurales wana eza dirigées par 348 bourgmestres. Dans le temps, toujours système de dédoublement. Adjoint, titulaire, na adjoint. Alors, Alors, ndenge na lobe na bino tout à l'heure là, tozana combien de secteurs, na mboka na biso Congo. Tozana 471 secteurs. Alors, na 471 secteurs wana ezali ovika titulaire pe na adjoint na ye. Système ya dédoublement. Donc, on va salir 942 personnes. Naba chefferie. Il s'allie système de dédoublement 528. Ba chef ya chefferie naba na bango. Mais par là nazo compter ba personnel na bango ba équipe na bango obara na bango te. Bino mo boyebi. Au moins non, moi petit bitinda au moins côté kuna o wana ya za administrateur au moins attend soso azana ba garde corps. Au moins ye kuna oh non pas mutasimbela ka esak, mutasimbela ka téléphone yepe oh non aza fonctionnaire binomo boyebi. Nyoso wana mbongo ya leta nyoso wana kana 5 milliards wana. Kaka na 5 milliards bandeko. Alors bandeko na nyoso wana natangi ba magistrati, natangi ba médecin te, natangi ba enseignant te, natangi cours de compte te, natangi inspection générale te, inspection de finance te, natangi ba militaire te, ba policier natangi te. Oh la. Nebaloba na anglais too much. Is absolutely too much. Na lingala eleke bele. Ya mwana biso ba Congolais il faut to sa nini litie lilie. Sikoyo na kene nanu pe na Assemblée nationale. Bandeko ba Congolais bolandanga na bokebi biso nyonso toyebi ete mboka na biso tope mobeko lukunzi epesi ndigisa te parlement na biso ezala bicaméral. Mais kasi bandeko, pourquoi Sénat na mboka na biso eza na ngona ndeba baka yana purpose moko te eza na ngona nini raison d'être te parce que na Assemblée nationale bango baza plus de 500 na Sénat baza soki plus de 909 basala ka musala moko. Bon, raison ya Sénat ezala pona nini esengeli ko réduire ko supprimer noko na ngai Maseba na ngai Marcelin Bilomba zwa note technique oyo Sénat ezala supprimer parce que basala musala moko na parlement. Pour le loyo, s'il y a un problème, ce qui parlement a voté
qui est pour A, qui est contre A. Tant on va aussi se voter. Ceux qui ont parlement éleki, ata Sénat et boyi, de l'okwana ou bien l'ouana et goulika. Ndenge, mobe que l'ukunzi est prévoyable. L'ouana et goulika. Bon, si quoi, raison d'être ya Sénat et zanini. Sénat est à la supprimer pour d'ailleurs et qu'on permette peu mboka na mboka et nini et ça la paix et ça peut mon ba réserve et ça la paix ba réserve neti ba 4 millions 500 000 dollars oh ya ko sala ba réflexion ya ba ban ya ba ibonga ya sal ya Sénat et aux alaté et quand ça ambition ba contribuable te kota na ba nini na ba nyongo ya mbalakata oyo ezape na makolote ezapeta na motute ezatape na nzelate mais ba contribution kana nko donc Sénat ezala supprimer wana nde eko permettre pe que ko save mwambongo nde baloba donc net ko économiser mwambongo na lokota ya français. Alors bandeko naza ko continuer. Gouvernement. Binomo boyebi gouvernement ya biso. Gouvernement biso toza soki 600. Toza 66 ministres. Mais ils a grave bandeko. Ba Congolais de partout, je pense. Bozali d'accord na ngai makambo na zoloba. Bandeko na ngai o bozana na Sankuru, bande konanga oboza na feshi. Je pense que boza d'accord na makam na zoloba. Gouvernement à 66 ministres eza ebele. Ministre moko azana cortège à 6 camions. Ba on peut baza 66. 6 camions. Mais ministre Nazo mona tina te ministre za na cortège à 60 il y a 6 camions, 6 véhicules. Zwa carburant pour na véhicule on a. Zo ba chauffeur, ba salaire na bango, zo ba contrôle technique, zo ba entretien pour na mituka wana. Ezo ko coûter mbongo ebele pour na nini na caisse à l'état. Bon, un ministre azana cortège à 6 véhicules pourquoi? Ba benga oni sécurité. Est-ce ce qui ba kangi ministre ou bien surtout ba suineti ministre ba tché ba PC 20 ans de travaux forcés. Est-ce que ba nini ba institution okoya et quoi te seul président de la République inde azo mérité ba sécurité makasi parce que président de la République azali garant des institutions. Ce qui va passer, président de la République, 20 ans, il y a travaux forcés, ben, institution est quoi? Mais ministre, ça va passer 20 ans, il y a travaux forcés. Ben, institution est quoi? Ben, institution est quoi? Et qu'on continue. Bandeko, je pense, bandeko, ba Congolais de partout, boza d'accord, ngai noko na bino makambo, ngana zoloba, je pense que bandeko, boza vraiment d'accord na makambo ngana zoloba. Alors pour na yango bandeko ba Congolais de partout. Ngai noko na bino ngai muyomba Maseba ngwashi. Ngai noko Clovis. Na yena proposition ya 14 ministères postes ministériels. Au lieu de 66, tozo kene na 14 postes ministériels. Marcel Bilonba Zoa notre technique oyo 14 postes ministériels. Alors, toko réduire en aboye. 1. Toche ministère de la justice. Toche ministre économie, finance budget et plan. Nyonso moko. Éducation, recherche scientifique. Toche moko. Toche défense, sécurité, ancien combattant. Toche moko. Wana toko mdia na 4e. Na 5e. Toche intérieur.
et développement rural. Tochango ministère moko. Affaires étrangères, to sangisi on a coopération. To sanyango ministère moko. Wana to na 6. Na 7e to zui santé. To santé na solidarité. Ministère moko. Na 8e to che portefeuille. Nouvelle technologie et médias. Je crois, oui. Nouvelle tu che poste tu che poste. Nouvelle technologie et médias. Tu chango ni wanta na 8. Na 9 tu che sport et culture et art. Oh, pardon. Culture et art. Bon, poste sport et culture. Tu chango ministère moko. Na toke na 10e. Tu che environnement. Tu che tourisme. Tu che eau et forêt. Tu che développement durable. Tu chango ministère moko. Voilà, tu combien na combien? 10e. Na 11e, tu che infrastructure. Tu che reconstruction. Tu che urbanisme et habitat. Tu chango ministère moko. Siko na 12e, tu che fonction publique et portefeuille. Tu chango ministère moko. Na 13e, tu che transport na agriculture. Tu sangisengo, tu chango moko. Tu na pona kusukisa na 14e ministère, tu che ministre ministre. Tu che mine. Tu zui commerce extérieur. Tu sangisengo et komi ministère moko. Si ni yo ba Congolais, je pense que ba Congolais de partout. Borondi melanga inga noko na bino. Nenge nazoloba 14 postes ministériels. Eza nenge baloba en anglais eza enough pour na mboka na biso. Pour na un budget de 5 milliards. Kutu 5 milliards wana nde ba expert kutu baloba ke eza ya ma solo. Mais tu chekaka 5 milliards ndenge bito ndenge to monaka na ba déclaration officielle 5 milliards. On a 5 milliards wana kaka 66 kaka ministre na ba cortège milai. Non, et ça bongoté. Il faut tout réduire to comme na 14 ministériels, postes ministériels plutôt. Nenga total exemple. La République ya France. Ba pesi exemple ya malamu esengeli kolanda. Ngai noko na bino nazoloba ke enyoso tu ya malamu esengeli tolanda. Ya mabe esengeli totika. Tolanda exemple ya France. Mango bazana plus de 400 milliards ya budget mais 15 ministres. Biso tozana ka 5 milliards ya budget to koma na 14. Nazakutu moi gentil toche 14. Pe to longola makambu ya ba cortège ya milai wana. Un ministre, so ba pesi ministre 20 ans il y a travaux forcés, ba institution ekoya na ngoti. Eza na ngo institution continue na ngo. Et continue na ngo. Sénat, toza na biso na besoin na ya Sénat parce que Assemblée nationale ndenge zana et ça la même ça na Sénat. Bon, à quoi bon? Bazo zo mongo ya pamba. Alors bandeko ba Congolais bo s'abonner massivement, non seulement qu'on s'abonne ba Congolais, bo partager émission pour Congolais ne savent pas ndenge mboka na ye isa kotambola. Alors pour na édition au bandeko notre soutien, je pense ma proposition ya ngano kona bino Clovis et qui tout droit na mitema ya Congolais moko partout bozali. Nde souci pe conception ya émission oyo noko Clovis Time. Yangwana soki bozo ko s'abonner, bozo ko tala ba vidéo ya Congo Esengo TV, bozo partager et ko pesa biso vraiment makasi mingi pona koyeba ko servir rien que peuple congolais, rien que la communauté congolaise. Alors ngana bino to kutani na édition oyekoya to kende bongote
il faut moi ambiance ya Noko Clovis na ba Noko na ye. 1, 2, 3, go, boum, 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 boum. Litier, lilie. Ciao. Nabalae, Zambia estere. Yawe salanga nabalae, nabala na pesa ba invité na ngai, ba invitation ya sonité. Oyo nzambe ya ba invitation, maison given azali